Il mérite un jour que le peuple s'en occupe. Félix, Papa Lobaki, les fêtes d'abord. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Mbote mingi ya koeba ke botondi vraiment ebele liboso ya ba etando ya ike na bino lelo bomoninga na koti na mwa lokota voma ya lingala ya bakanja pona kotalisa bino ete l'homme latinique de plusieurs couleurs junior Moewabo le monde de tous les journalistes naza passe partout lelo tozali awa précisément na route ya bypass ezokende vers route Matadi toza vraiment wana na Matadi Kibala je crois si je ne me trompe pas toza vraiment awa na cadre kaka ya mosala ya 100 jours ya chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Fachi Béton armé balobi mosala ezosalamaki toko vraiment na ndenga mukete je crois bomoni chinois azopesa ba instruction et pas ya bandeko o azosala na bango musala mbote pa na bandeko na biso ya OVD lo sako vraiment matondi tomoni awa musala kitoko cohésion ezali entre ba congolais na chinois o azo diriger vraiment musala topesi lisusu merci na son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi papa Fachi papa Béton armé na nenga mukete balobi l'homme des actions concrètes balobi moto prometaka pe a réalisaka. Merci aussi à maman Denise Niakeru comme on dit lorsque vous voyez un homme fort c'est que derrière lui il y a une dame forte c'est maman Denise Niakeru Tshisekedi maman ya banebele maman sociale maman o accompagnaka vraiment vision ya chef de l'État. Merci na ba onyoso bolingaka biso ba onyoso bo pesa biso miso pe matoi na bino pona kolanda émission oyo magazine oyo 100 jours papa Fachi Béton donc musala kitoko vraiment l'honneur est pour moi encore une fois de plus ya kopanza sango ya kopanza nteke na ndenge ya mokete là vous voyez les chinois o bazoleka leka na simalanga ba bibakanga ba photo donc na ndenge ya mokete zo sa bango bien makasi bomoni na ba chinois bandimi babi tokanga photo na bango donc Junior Moewabo nde makambu Junior Moewabo nde suka donc merci beaucoup na bandeko langa nyonso bomoni bandeko langa ba congolais bazotonga mboka ezate ko vandika na poto biloba ozo salelo roté yaka na mboka tia coup de pouce na président Fachi o aza na bolingo ya kotonga mboka comme ça ensemble tokotonga Congo ensemble Congo ekobonga ensemble Congo ekokende liboso ensemble Congo oyo ndekaka Jakinda la mesana koloba soin ndekaka ndeko nanga Abdula mesana koloba soin vraiment nous sommes très ravis restez branchés suivez les images et retrouvons-nous juste après. Visibilité mokonzi ya mboka 100 jours na Berlin
La kisa visita mokonzi mboka yango modernité c'est Kamona likambo ezalaka na tango na yango lelo ekomi betango ya Fachi Félix Tshilombo Fumu Sabata mwana mayele Kongo ebotama na 1960 aloko babuna etuma peto swali panda premier président Joseph Kasavubu deuxième président Joseph Désiré Mobutu Papa Vital Kayamba IAC quatrième président Joseph Kabila Kabange cinquième président Félix Antoine Tshilombo Fachi Félix Antoine Tshilombo Fachi Sanjou Elongo na président Fachi Congo ezotonga mae misala ezosala mae Sanjou emonani na kati ya Congo banzele etongami na kati ya Congo ekole etongami na kati ya Congo Yokason etongami na kati ya Congo Fils Mukoko etongami na kati ya Congo na Sanjou ya pamba aye Fachi merci na Fachi. Quel que soit durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Lokola mwali sano na Sanjou ya pamba mazela etongami. Gombo moyingi ya pamba kitasa ekomi pamba bakola etongami. Na Sanjou ya pamba bopito etongami. Totia Fatima boko aza moto yo Tamba tindeli biso Fachi oza Joshua ekotisa bana Congo na mboka kana Mwakaso GD Tamba tindelaki biso Justin Kalumba Papa lobaki le peuple d'abord Papa lobaki le peuple d'abord Olembule Toyemi na nzembo le peuple d'abord Congo la biso totelema na mboka Congo monani na kati ya Congo joani mami na kati ya Congo banzele tongami na kati ya Congo baekole tongami na kati ya Congo bafibe tongami na kati ya Congo aye Fachi Mama Rit Fololo merci na Fachi ayaki na nzela ya référendum deuxième président ayekoya na nzela ya coup d'état troisième président aye na nzela ya rébellion quatrième président aye na nzela ya succession cinquième président aye na nzela ya alternance Fachi appel ko alternance pacifique esalami na kimia nyonso Junior Moewa bukumbela bo te aboye ezala te kati ya président selon prophétie ya prophète Kimbangu na Sanjou ya pamba tomoni baexilie politique kozongela mboka oyo bakimaka na Fachi Mexique tomoni baprisonnier politique babimi na Sanjou Safikas président motema malamu boye tokozwa ye wapi ye Fachi maboko pembe ayiba te aboma te papa beton komisa Congo lokola paradis Église King Church Mama Viviane Faida Mama Mola yoe Totia Fatima Boko aye kuzungisa mboka badiaspora nyonso tosimba Fachi
badiaspora totia Fatima Boko. Tokonyoko malisusu tena frescole ya bana. Ingénieur Abraham Ningulu Bekole ofele. Bana batanga na condition ya malamu. Sans. Papara tota Fatima Maboko Poeta kende liboso. Pepe Kongole tota Maboko Akende liboso. Motaboye to monate. Président Kobana Misala de la jeunesse et de toute la nation. Osana soutien, ya peuple simanayo. Papa Kobangate, Yone Moponami Anjambe. Dame Lofis, Junior Vangu, depuis Londres. Denis Fati. Et le monde président Fati. Congo, et Zotomamae. Misala, et Zosalamae. Congo, et Komiasika. Vous abonnez, c'est la vie en Rwanda. Merci beaucoup à mon réalisateur pour na ba image qui toko oya balasele bino toza lisusu na ndeko moko awa toko ye ba parce que to moni ye avandi tout au long ya tronçon oyo ezotonga mbote ndeko kombo nani kombo na ngai Monsieur Deki ovandi koto oyo na vandi koto oyo oui nazala baleki na ba Mireille bazawana ba Jansi bazali et na pesi utumba mbote en passant zele ezotongama yo koloba nini. En tout cas, Moussala, président de la République, Longoni, 5 sur 5. Na nyonso azosala awa vraiment nzama bakisa mingi likolo na ye. Poto boli nzele zostonga mana ndenge longo bani. Na ba norme vraiment oyo ezopesa lokumu na bana mboka. Ndebo e Moussala kwa salemaka. Fachi Beton. Vraiment Fachi Beton 5 sur 5. Moussala ezosalema na ndenge longo bani. Tomoni nzela, tomoni koma bazali ko sala Moussala, y a pas vraiment match. Merci. Merci beaucoup. C'était là ndeko na biso Deki boyoki ndenga lobi alobi Fachi Beton nde makambu. Fachi Beton, il n'y a pas match donc les jaloux vont maigrir pour na Fachi Beton. Biso toko CCT ceux qui muta osa makambo malamu il faudrait to tato la to ganga to témoigner. Papa Fachi, félicitations papa Nabiso, merci beaucoup. Na onyo sozo sala ba sorti nyo sozo sala pour na kala ko renforcer diplomatie ya mboka Nabiso balobi sur le plan national et international. Fachi Beton together. Et quant à moi, je vous laisse encore une fois de plus Bolanda ba image, c'est alors que nous allons clôturer d'un moment à l'autre. Let's go! Visibilité Mokonza Mboka 100 jours na Berlin. La kisa visibilité Mokonza Mboka yango modernité c'est Kamona likamo ezalaka na tango na yango lelo ekomi betango ya Fachi Félix Tshilombo Fumu Sabata mwana mayele Kongo ebotama na 1960 Sentoma Aloko babune tuma peto swali panda Sentoma Premier président Joseph Kasavubu Deuxième président Joseph Désiré Mobutu Papa Vital Kayamba IAC Quatre présidents Joseph Kabila Kabange Cinquième président Félix Antoine Tshilombo Fachi Félix
Sepele Chilombo Fachi le monde président Fachi Congo Ezotonga Mae Misala Ezosala Mae Sanjoué Monani na kati ya Congo Benzele tongami na kati ya Congo Ekole tongami na kati ya Congo Yokason tongami na kati ya Congo Fils Mukoko tongami na kati ya Congo La Sanjoué ya Pamba Aye Fachi Merci la Fachi. Quel que soit durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Lokola mwani sano, na sanjou ya Pamba, mazela ya Gombo moyini na sanjou ya Pamba, kitasa ekomi Pamba bekola tongami. Na sanjou ya Pamba, bopito tongami. Totia Fatima boko yaza moto yo, zamba tindeli biso Fatioza Joshua kotisa bana Congo na mboka kana Mwaka Sojede zamba tindela kibiso Justin Kalumba Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Olembule le peuple d'abord. Congo la biso to telema na mboka Congo. Just wonderful, ami internaute, vraiment nde na ebisa kibino lelo ezaka lokota ya lingala moko sangisa tomoni pe ndeko na biso aza na kabine ndeko pusana yaza moko oyo asala na kabine tout au long ya trajet oyo ayebi nde kote oyo ba difficulté ya ba transport ekoma pona kaka nzela ezalaka malamu te na yango tozosenga ba congolais de partout dans le monde bozali na obligation ya ko soutenir président na biso Fachi par rapport ya bolingo o azanango ya kotongela biso mboka vraiment eza ya kobeba mboka ekoma bosoto mingi pola nini banzela ya malamu eza lisusu te mais lelo président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi papa béton andimi ndeko pusana toyoka mwa aloba lolenge nini azomona nzela oyo ezosama mbote ndeko mbote père kombo nani kombo na Patrick tala caméra nzela ezosala yo zaka na kabine na yo awa expliquer biso nanu nini eza yo na motema tozala kaka na esengo ndenge président na biso azosalela biso makambo malamu abongiseli biso banzela donc ya tomona makambo aboyisa biso ya plaisir à trop donc yango tosepeli kaka vraiment ye aumela na ye. Merci beaucoup, c'était là Patrick Tozoko Bakaka Naba interview bolanda isuba image comme ça tozonga lisusu na interview. Papa Béton, commissaire Congo, lokola paradis, Église King Kong Church. Mama Viviane Faïda, Mama Molayo et Totia Fatima Boko. Aye kuzungisa mboka ba diaspora nyonso tosimba Fati. Ba diaspora Totia Fatima Boko. Tokonyoka malisusu tena fue scolaire ya bana. Ingénieur Abraham Lingulu biso bekole ofele. Bana batanga na condition ya malamu. Papa tota Fatima. Merci beaucoup amis internautes, je crois que ndenga na ebisa kabino nabuka kalokuta te naloba kaka mai o ezali sembo. Bomoni bino mokolo lenge nini misala ezali vraiment kosalama na bokasite ya papa Fachi papa Béton balobi Béton armé loba passer Gili na ndenge ya mukete topesi lo sako lisusu tope matondi mingi na ndeko na biso azalaki na sima ya masini kombo na Dudu Ningini na merci beaucoup, merci na bandeko na biso ya OVD, merci na bandeko na biso bazo travailler au four et au moulin. Je crois, je vous laisse d'ici là, portez-vous bien et bino baena nous bo s'abonner bo cliquer ka place à rouge wana ba komi s'abonner
cliquez directement au commis abonné. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas de nous donner des reproches, des remarques. Surtout dans le numéro de WhatsApp, au Monaka Junior, au plus de 143 89 67 48 671. Comme l'angai. Vous avez besoin de poser dédicace ou qui que ce soit. Au Beningai, au Komelinga et au Salanga. Vrai bien à tapona ko encourager ngai boyebi kaka condition ezalaka libanga mbongwe libanga mbongwe. Merci au chef de l'état d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine numéro, bye. Il mérite un jour que le peuple s'en occupe. Papa Lobashi et fête papa. Félix et Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous ai bien entendu me rappeler, Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres.